Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité oyo tozwi sur na nzela ya Zoomel. Donc nasepelaka mingi ntango nazali kopesa message awa à travers radio Zoomel. Nasepelaka beaucoup plus ya kosidentifier na kombo ya Congo Dieto. Donc oyo bakoyeba ke nga Congo Dieto nazoloba parti ya Nouvelle-Zélande comprendre que dernièrement nasalaka intervention awa na meka kopesa mwa rétrospective pour la situation oyo ezali koleka na mboka par rapport ya baannée oyo tozalaka na Zaïre, pour comprendre que toza na kati ya Congo. Est-ce que le Congo a un courant nouveau? Est-ce que le Congo n'a pas connu des changements par rapport à l'époque à Zaïre? Nakanisi bato nyonso balandaka donc Congo Dieto à partir de Nouvelle-Zélande bosepelaka mpe parce que nalobaka bavérité oyo ezalaka na série ya Zaïre babiloko oyo tomonaka série ya Zaïre eke lelo Congo ememela biso vision mosusu. Donc wana ezali likambo ya kobandelaka yango peut-être dans les prochains jours. Et puis ndenge toyebisa bino ke awa na Nouvelle-Zélande bacongolais bazali comme bacongolais nde baza partout dans le monde entier. Mais na Nouvelle-Zélande toza na esprit ya tolérance nde tolobaki ke mutu oyo abimi mboka alongwe Congo ezala uti este ezala uti nord auti na sud auti na sud auti na ouest soki okei na bamboka oyo démocratie ezali vraiment respecté soki osibir changement mentalité wana te eza mawa parce que lelo tomona bacongolais baza presque partout dans les quatre coins du monde entier baza caractérisé na esprit ya intolérance et baza kokanisa ke oyo bango baza kosala yango wana nde ekomema mboka wana échangé comme paradis. Donc biso na Nouvelle-Zélande ndenge na peselaka na dernièrement que en Nouvelle-Zélande nous avons des Congolais, on est là, nous existons, il y a des Congolais qui sont venus des quatre coins, il y a RDC, mais dans le cadre de la politique awa ba opinion na bisope et keseni, mais seulement to yebaka oyo babengi tolérance na kati ya démocratie elingo ba ke Congolais nyonso avant na Nouvelle-Zélande a kotisa a profiter na changement de mentalité wana et que même lelo so zongi na Congo ezala na Kinshasa ezala na Kisangani ezala na Bukavu ezala na Goma ezala na Katanga ezala na Bakongo na Luozi partout mutu wana akozwa oyo ye asibir comme changement de mentalité akocontribuer yango mpe pa bandeko. Donc toza na kati ya démocratie awa tokutanaka oyo bazo soutenir vision ya Kabila baza et d'ailleurs kutu na Nouvelle-Zélande kokamwa awa vision ya Kabila bato bazo soutenir Kabila pona vision na ye oyo bazo sentir changement baza majoritaire. Donc wana eza constat oyo tosali awa donc na kati ya Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Parce que bato bana souci ya changement. Mais tozana bandeko oyo pe mwa muke bazo ko soutenir na bango opposition mais tokutanaka na ba réception tosali pe débat tolé na biso wana pa memi voiture toza très bien. C'est ça l'esprit de tolérance to kosenga bandeko bazala nango. Donc lelo to kolobela sumaka mususu mais nalingi ko monopoliser vraiment parole te ngande on a bino donc na s'identifier beaucoup plus na kombo ya Congo Dieto. Donc moi na Congo Dieto il a bien confirmé la carte de Nouvelle-Zélande. Ça, donc avant de développer moi message parole na ndeko mususu oyo azananga na kati ya Nouvelle-Zélande pe akoka ko pesa la bino. Merci. Ok, merci mingi matondo mingi Congo. Bon, nga pe kombo nanga eza le Grand Kivu.
bon eza na bato mpenza soki napeseli bango mpenza kombo wana le grand kivu bayebi ke eza moto na bango nde azosolola awa quoi bon tout de même nasepeli mingi lelo koleka na Zumel mpo na bando oyokaka Zumel bon lelo nazwi mwa opportunité nasepeli na opportunité oyo bapesi biso mpo toleka topesa mwa nuance mpona babiloko wana ezoleka soit na diaspora topesa mwa point de vue na biso mwa makanisi na biso na biloko ezoyoka na Congo quoi. Bah, personnellement, je suis du Kivu, précisément nauti na Bukavu. Bon, nga penza banani nyonso wana ba situation mingi ba réalité mingi ya côté kuna est ndenge ba combattant ba soi-disant combattant na biso ya na Europe kuna to na monde entier comme parce que ça déjà mouvement moko se répandre à travers le monde. Bon bato wana bazalaka mpenza na ba réalité ya vrai te oyo babiloko ezoleka na nani na este quoi. Bon oyo nalingaki naloba kaka pour ne pas, comme l'a dit mon prédécesseur, pour ne pas monopoliser la parole oyo ka nalingaki naloba eza nini. Bon nalingaki na exhorter bandeko na biso ya Congo, non bandeko na biso bacongolais quoi, ya diaspora surtout tozala na kofungola makanisi po soki touti Congo il faut tozala un peu donc tozala un peu différent na bato wana baza na Congo quoi, makanisi na biso ezala un peu poussé parce que nous sommes dans des pays pays moko eza un peu la démocratie moko ekuba un peu pays eza développé. Il faut biso pe mentalité na biso pe makanisi na biso ezala un peu na niveau moko ezala un peu poussé. Il y a une chose au naza ko déplorer toujours et surtout na mentalité na biso congolais tozalaka un peu suiviste mingi. Nous ne donnons pas le temps à ya traiter ceux qui ba information ceux qui nini ba pesi biso to kosala analyse critique ya ba makambo moko eko ezoleka par-ci par-là soki ga balobi ke non o mututel o boye na boye za boye yo pe directement ozwi biloko wana ozwi yango à la lettre donc yo pe oki propager obakisi kutu ba biloko moko ya nani ya mensonge. Et c'est comme ça que au virus moko ekotaki à partir ya bato wana toyebi siko virus wana se propageaki siko ko éradier virus wana ekomi un peu difficile et les conséquences on sait que tozomona lelo monde entier bacongolais bakomi kosala biloko moko eza na ntina te o biso mpenza koto ya Nouvelle-Zélande tozo déplorer makasi ata bato ya diaspora ya opposition voulais-je dire yawa bango pe bazo déplorer babiloko wana bacongolo misusu oyo bazosala na bapays mosusu kuna. Pourquoi? Parce que ici ce que j'ai compris bato yawa mpenza mentalité na bango echangea. Je ne sais pas eza dû ya nini parce que toza moi mingi te nayebi te que nous sommes obligés à ya kotambola selon mibeko mindele selon développement nde ezosengela mais nayebi te mais awa mpenza mentalité ya batu echangea ata bato ya opposition ntango tokutanaka tosololaka bien tosololaka na biso bien todébattre todiscuter partager ensemble moi vers moi Damas partager ensemble et puis mutu na mutu ake na kovake na occupation na ye. Bon eza nelo mosusu nalingaki na pointer eza nini bon nalingaki na reprocher un peu nos amis combattants ya Europe surtout parce que na Europe nde je crois eza tête ya o babiloko nyonso ya pamba zo bezoleka
au travers le monde. Euh, je ne sais pas ce qui, si Batuana Balingi changement ezala na Congo, ils ne peuvent pas vraiment euh, ko koluka changement wana au lieu basala changement na dans na ndenge moko ya vie mais bango balingi baya na mwa dictature. Donc olingi remplacer dictature comme tu l'as dit na dictature mosusu wana en tout cas eza bien te, et c'est pour cela que bazozwa basupport ya bapays occidentaux te po mindele bayebi bien, mindele bayebi ke bamanifestation baopposition ezalaka me na bafaçon bazokendele bazomema yango en tout cas façon wana ata balobi du 1er au 31 bamarché je ne sais comment, je crois que bakozwa ata support ata support moko te pe o bamindele wana muke muke moko moko soki parlementaire ya Belgique soki nini bazokotela na babiloko na bango bato wana balingi bazwaka mwa intérêt na babiloko wana po baintérêt ezalaka dans tous les parts. Je crois que baintérêt ezalaka bon bato wana je crois que bakosala nini bakodose mwa dimi barentre un peu en arrière bachanger mwa stratégie po stratégie wana ezosimba te. En tout cas pour moi nde nazomona boye o stratégie na bango so bakie kaka na bastratégie wana o 5 ans ya Sisabedimbu ya le rais bakozala na bango kaka wana komarche konini, alors que eza na bato wana mpenza na kati ya diaspora wana o baza na maele baza na biloko en tout cas o bako apporter na pouvoir nani en place pouvoir wana eko utiliser ata bamaele na bango baide na bango ya bien po bango mpe baza dans quelques-uns na bango baza na baide ya bien bako utiliser baide wana ya bien po to construire Congo po o wana nde tozolinga. Encore une chose na biloko ezoleka na Congo bon nga awa moi personnellement nalingaka koloba moi vérité quoi eza te ke soki tozo soutenir un tel parti ou un tel parti eza te que parti wana eza donc ezosala 100% biloko moko ya bien, donc eza na bafaillite moko ezalaka po parce que nul n'est parfait comme on le dit, nul n'est parfait babiloko moko ezalaka wana il faut corriger po il faut reprocher po bato na biso kuna bameka au moins changer quoi pour l'avancement de notre pays. Dernièrement j'étais au Congo, précisément à l'est na lekaki na quelques parties ya est kuna bon généralement parlant parce que nazaki penza moi 7 ans mo boye non nakoma kuna te mais généralement parlant moi je peux dire que eza na babiloko ezokende nango bien hein? Babiloko ezokende nango bien eza mwa différence na baepoque wana Zaïre penza oko sentir yango, mais toutefois bon il y a des gens qui déplorent le fait que eza na l'impunité régné mingi na ba service ya l'état to bon, dans tous les domaines quoi. En tout cas wana nde alingaki nabetela sete na côté wana bon soki moi tant tokozala na mwa ta mingi na ba jour à venir en tout cas nako entrer en détail na babiloko wana mais en bref eza wana en tout cas onde point moko penza ezaki soulevé par beaucoup de gens que j'ai eu ou dont j'ai eu à partager avec de ce qui se passe au Congo, de ce qui se passe au pays, quels étaient leurs points de vue quoi. Donc wana nde babande ko soulever mingi impunité zo régner, c'est pour cela que babiloko ezokende bien te ndenge elingaki ekende, mais en général pe eza na eloko moko bapesaki nga neti mwa nani boye
Obike, bon, président Kabila, oui, c'est vrai que alingi asala, azo sala, pe tozo penza sengaye que asala moi reconstruction à pays. Tondimi que alingi abanda na capitale pour akoma na province. Mais balobi donc babando loba que soki papa azana 11 enfants. Comment se fait-il que à cause c'est qu'on s'occuper mingi na mwana moko et puis ba 10 mosusu wana bon azo penza ko s'occuper na bango mingi te soki ezalaki po aza na ba moyen papa aza na ba moyen bon soki ezalaki ke bon mwana wana bon po ba enfant chéri bazalaka ba enfant préféré bazalaka soki mwana wana penza bon aza wana oui ça va mais bana misusu wana pe bazozwa mwa dimi kouta na pere bablo mwa ndenge wana bon eza kaka mwa nani mais bon comprendre eza nini nde alingaki naloba bon je crois que j'ai beaucoup parlé mais j'ai pas du tout épuisé c'est que j'avais à dire hein, soki nalingi nazongisela soki ndeko na biso kuna mosusu to soki Congo alingi pe abakisa na mwa idée wana bon Ok, merci beaucoup les grands Kivu. Donc ngai ndeko na bino Congo dieto Congo diantotila. Donc merci beaucoup pour na ba propos na yo oyo utiko loba à propos de ce qui se passe au niveau du Congo. Donc makambo ya loba, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup à dire en ce qui concerne la situation du Congo, la situation politique, la situation sociale. Mais pour gagner beaucoup plus de temps, ndeka toloba que ici chez nous en Nouvelle-Zélande, il y a l'esprit, il y a tolérance qui règne parmi nous, quelles que soient nos divergences d'opinion. C'est pas comme en Europe, oyo bakabula babengaye combattant, oyo babengaye collabo, et ce sont des Congolais. Au moni président sud-africain dernièrement autour de la conférence de presse, il y a un Congolais qui est intervenu en posant une question et a joué réponse naïe. A joué réponse naïe, oyo président sud-africain lobby que les Congolais doivent reprocher tout le monde, sauf eux-mêmes, les Congolais. C'est-à-dire que Luka a reproché, c'est-à-dire qu'il faut que cesse qu'on reproche, que Luka Mbeba eza kouta wapi, kolinga ko condamner batu mususu te, sauf bino moko ba Congolais. Ça c'est, il faut bakoki ko kamata phrase wana expression wana ba lobi na bino sujet à développer. Eza muzindo. C'est-à-dire que batu, c'est pour vous dire, c'est pour faire voir que Congolais azo comprendre les sociétés. Congolais azo kanisa lelo kokende buka ambassade à communauté internationale exopé ça y considération. Il faut vous poser la question. Ce n'est pas que acte yo okende ko sala communauté internationale et que côté la yo que betela. Il y a des histoires, il y a des agissements quand vous les faites bazo zwabino donc bozo bimaneti ba irresponsable. Donc nous Congolais aujourd'hui, c'est une honte awa par exemple en Nouvelle-Zélande pour essayer un peu de parler avec les amis au baza batu ya communauté disons ba Kolomboka, les Néo-Zélandais parlent avec nous, voilà la situation politique au Congo, ça ce sont nos frères congolais qui sont en Europe, ils sont en train de revendiquer mais ils cassent babiloko ezali ya ambassade ba matina mesa ko boire ba documents et puis bazo sala yango pe filmage sauter matami kita drapeau mais vraiment esprit patriotisme même si vous aviez des choses à revendiquer même si vous ne partagez pas l'opinion politique oyo eza la place mususu. Donc Congolais a perdu de moi crédibilité moko boye. Congolais a perdu de valeur mo sur le plan international sans pour autant les savoir. Na mutu na yazo kansara ke o azoloba o azosala na zana raison. Et comme lokola donc eloko moko boye. Donc bango moko mingi ba yebi qu'est-ce qui se passe na mitu na bango bazoluka nini. Soki ba mususu bazosala yango pona je ne sais pas. Koluka mikanda basulukila mukanda ndenge wana te. Soki ba mususu bazosala yango peut-être ils ont vraiment accepté que pouvoir dans le Congo, ils ont bien été tout ça, mais ça les là opinion là yo. Pourquoi les lots, tout le barango que Mundele a ça la blague té. Mundele a zawana te que akamata yo, asala yo mabe, na mboka na ye, a violé loi na ye. Ce qui les lots Mundele yema comme na obligé akamata yo, akangi yo, et puis a commis qu'au Kenya on a centre fermé pour que ba kamata yo ba donc ba refouler na mboka na yo pour mona Mundele zobate. Parce que aujourd'hui, on a vu les gens bazo revendiquer la liberté d'opinion,
la liberté d'expression, bah, marche pacifique est autorisée. On a vu comment est-ce que certains gouvernements, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit au Canada, partout, bah, pesi ba Congolais opportunité, ya ko marcher. Nenge bango moko pe ba ressortissant mboka wana ba marchaka. Ce qui moi vie sociale ba moni, bazo revendiquer salaire, to bani basa la grève, marche pacifique ezalaka. Mais so ozi marche pacifique o ya bango moko ba Belge, ozi marche pacifique ya ba Congolais, ozi marche pacifique ya ba Canadien. Ce qui pena ba tieli bino en image botala, o ya biso eza sous marche pacifique te parce que zo souka na ba acte ya vandalisme, bazo sala ba destruction de biens privés. Bazo sala ba makambo belé de façon que yo ki mamboka na yo to yo o immigrant na mboka batu mususu ba pesi mukanda to opportunité ya osala to ya kofanda kuna au lieu de respecter même les droits les plus fondamentaux oya baninga mutu oya yambio na mboka na ye abandi ko se sentir dérangé lésé parce que yo mutu ba pesi opportunité vanda ozo respecter loi te yo tango sali marche na matonge obandi ko sala destruction sala miwana ba piller français magasin na ye ba piller belge boy bisangai le gouvernement belge a tout intérêt ya ko profiter beaucoup plus à protéger ba citoyen na ye. Donc là c'est vraiment quelque chose oyo ezo sala soni casser les ambassades pour déborder la marche pacifique ko sala ba menace de mort. Il y a même des gens lelo so ngala vina ngala sala na ngai menace de mort contre mutu moko boye na yebite awa Zoumel soki bako autoriser ngana banda koloba ke ngana sala menace de mort contre Mutumobe. Non, nous on ne peut pas tolérer ça. Quel que soit, même à Kinshasa, la télévision est dans la tendance. La télévision est dans la tendance. La télévision est dans la tendance. Et dans la digital, et dans la télé 50, la RTGA, total la télévision là. Mais ngai na tikala jamais comme on a la télévision là. Ba pesa mutu parole oyo azo la menace de mort contre mutu ya IDPS, menace de mort contre mutu ya parti songolo oyo ezo partager opinion mon côté. Non, en tout cas soki batu ba yebi yango ba bimisa batia image wana na internet totala. Ça ne se fait jamais. Et puis d'ailleurs, tant on a toujours tala ba image neti batu bazo sala ba intervention na ba télévision neti télé 50, ba RTGA wana na ba chaîne mususu. Mais ce sont des professionnels oyo balandi formation comme étant journalistes. Donc, on comprend vraiment que vous sentez que nous sommes devant des gens qui sont vraiment formés. Ce n'est pas des gens OK pour azuma mbongo na ye akena shop asombi caméra atia on a l'IPK allez abandi ko benga journaliste babimi pe belé kuna na Europe journaliste combattant tout ça bon oui mais yo bimi journaliste combattant siko idée na yo est-ce que okoloba pena vérité est-ce que vous avez courage à dénoncer mabe ezo salama de part et d'autre jamais. Donc le problème oza muto aza journaliste ya parti pris oza lokola poison ozo comprendre parce que yebaka yango ke na mutu na yo tu ne seras jamais capable de pouvoir respecter déontologie nenge sengeli soki côté yo ozo soutenir basali mabe étant que yo journaliste ya parti songolo okobandaka kaka même mabe wana kolinga ko lakisa yango et pas ya bato ko couvrir yango et au l'accent dans le bon sens, au défendre yango. C'est ça le mal. Vous comprenez? C'est ça le mal. Et yango to soma ba musuba so péché, on ne comprend pas. Au talier boy abi journaliste, ozo c'est quand même bana na biso malana. Viens voir ce monsieur, c'est dit il est journaliste. Regardez comment il travaille. Donc c'est la honte congolais bandi ko kena ba niveau mo boza soni makasi. Vous comprenez? Être journaliste, il faut respecter déontologie. Vous n'êtes pas là journaliste d'un tel parti, d'un tel groupe social, quelque chose comme ça, groupe politique. Et Obaniko favoriser la menace de mort. Obaniko favoriser haine, tribalisme et koti. Lelo, soko lingi osa no menace de mort. Kene na ona ba biloko oyo neti ba Kongo Mikili, ezali site oyo, ezali ko aider diaspora et s'informer. Mais depuis, je crois, une année, quelque chose comme ça, Kongo Mikili, les gens au total aga ezali kama bombate, ezali kambu Kongo Mikili to pesa yango neti koma site moko boye eza pena Tshisekediste ozomona eza pena Tshisekediste OK eza mabete so eza na tendance Tshisekediste mais lorsque vous diffusez des messages oyo ezali ko affecter communauté congolaise diaspora congolaise vous diffusez ça en tout cas na mutu oyo asalaka musala ya Kongo Mikili kuna na besoki na Canada kuna na bureau na ye ofandi vraiment à partir du bureau na yo vraiment congolais parce que
Ming Toyoka Kabalobara Keaza sur Moulouba, sur Komone sur Kabemba, quelque chose comme ça. Mais mon frère, si vraiment vous êtes intellectuel, moi je vous lance un message. Si vous avez les soucis des Congolais, c'est vraiment de cette façon que vous pensez apporter un changement dans ces Congos-là. Vous diffusez des messages Oyo pendant que message wana ezali ko affecté ba Congolais à diaspora. Quand vous écrivez vos titres, rien qu'avec vos titres, on comprend que Moutou a tendance telle. Mais quand même, ce qu'on a tendance, mais messieurs, Zala na vision ya Moutou Oyo, azo sa la lutte moko ezali vraiment na ba respect ba valeur universelle et démocratique. Parce que yo za na Canada, Canada c'est un pays à haute démocratie. Yo kanti ba image Oyo ndenge pour l'extra yango, na ba message bat bayaka aleki na Congo mikili, azo pe sa menace de mort. Que yo werera toko boma yo ba petit na biso bazali, oh yo toko beta yo toko panza. Mon frère, au Canada, Toyibi radio, Nino ya aussi radio, Télé Canada, quelque chose comme ça, Toyibi radio. Est-ce que ce qui le loba zui même yé moko mutuana asala na Congo mikili. To ba message o yé ale kisaka wana na Congo mikili. Akamata yango ba pesa ye espace moko kuna na radio suki canadienne, to télévision canadienne, ba diffuser yango. Ya kanisi ba ko laksa yango. Mais il doit même être poursuivi. Parce que les pays où ils favorisent NTN est strictement interdit entre les communautés. Bah message à xénophobie les cas. Vous comprendre. Et puis, n'a pas cet exemple. Tala et loko o le kaka na marche, disons marche mais fermeture il y a campagne na Kinshasa. Kuna Kabila azo ki fala kita na aéroport. Batu ya Kabila direction aéroport. Tshisekedi fala kita na aéroport. Ba Tshisekedi c'est direction vers aéroport. Kamere pe mukoloana donc ezalaki ambiance moko ya ezalaki na haut risque. Mais pendant que batu ya IDPS bazoko le kana boulevard Lumumba après pont ya Matete, peloton ya batu ya IDPS wana bana oyo bazana Kinshasa, les Kinois connaissent bien pont ya Matete, bayebi siège ya Palu eza pembeni wana, et les gens savent aussi que jour wana ezalaki Palu te ezalaki UDPS batu ya côté à PPRD et puis côté à Cameroun ambiance elaki na Kinshasa jour wana. Et lorsque les gens de l'UDPS passaient sur le boulevard Lumumba juste après le pont de Matete, peloton ya ndenge wana, on a suivi sur les images, on a vu les images comment des camions qui ya full ya batu UDPS ba misusu leki, mais ba misusu ba se permettre ba titi ba bani attaque na bureau ya Palu. Il y a des images, on a vu ça. Ba sali attaque na bureau ya Palu. Ils ont menacé papa ou et qu'est-ce qui s'est passé comme conséquence? 6 personnes y a Palu bakufaki. Mais Congo mikili ezama wa romona ke yo mutu ozo sala na kata ya website wana o se permettre au beti titre akamati a commis titre les kuluna de Palu, quelque chose comme ça, les kuluna de Palu ont blessé les combattants de l'IDPS. Voilà, batu oyo bazo se considérer comme étant bangone bazo soutenir le changement ya Congo. Nous avons bazo contribuer na haine. Il n'a pas eu le courage de dénoncer le mal au côté mususu, c'est-à-dire à transformer l'information. Alors que nous avions suivi les images, Tolanit na ba RFI, les combattants de l'IDPS de passage vers l'aéroport d'Njil pour aller accueillir leur leader Tshisekedi, ils se sont attaqués au siège de Palu. Nombreux qu'il était, la foule de l'IDPS ndengezala kiwana bokanisi pena ke papa na ya Palu mwa mukio bazali na kati ya lupango wa birwana basatake na batona, mais ce sont des gens qui ne sont pas stupides. Ozomona ezali ndenge moko Palu tangu le grand prêtre Gizenga azalaki ministre premier ministre tangu bazoleka na bango bazokende kotike na palais du peuple bazoleka na boulevard wana. Est-ce que bato IDPS mwandambo bazalaki na secteur ya kokezala na ndako ya papa Tshisekedi bakokaki ko oser ko toucher batu ya Palu? Jamais, parce que bayebi que ce comme meki baza ebele c'est un danger. Mais comment jour wana ils ont attaqué le siège et 6 personnes du Palu en tout cas ont trouvé la mort. Bakufaki et leur corps était placé dans le siège à Palu. Les familles de ces partisans du Palu ont pleuré leurs papas, leurs oncles, leurs frères dans le siège à Palu. On a vu les images. 6 cercueils, les gens pleuraient et Godefroid Mayobo, un de cadres, ya Palu, a fait des déclarations vraiment ezamawa. Mais Bino, mon frère, ya Congo Mikili, nazo bengayo, na esprit, ya réconciliation, na esprit, ya tolérance.
haine oyo bozali ko favoriser na kati ya ba website na bino eza très grave et boye barango ngaku nazo kamwa gouvernement congolais to batu mususu ya Congo on dirait bazaki diba parce que so babiba landa Congo mikili il y a des preuves oyo bakso balandi bino ke bozo favoriser haine entre na kati ya communauté congolaise na kati ya diaspora mais les preuves il faut pas aller les chercher ailleurs on va chercher les preuves dans vos vidéos parce que quand quelqu'un passe attends yolobi que les propos tenus par cette personne engage qu'elle-même non ça engage cette personne mais vous les propos ces propos-là n'ont pas été tenus en direct c'est juste une émission en différé ozomona ozwi vidéo wana okena yango na kati ya bureau na yo ozwi temps je ne sais pas combien de minutes au sala rapona au brancher yango tu avais toute la possibilité ou soit toutes les possibilités ya ko casser ba message au monde que ça peut affecter la communauté et ça menace basali contre mutu mais vous diffusez ça donc ozali na responsabilité wana so ba landela yo ba ko landela yo donc na so beta c'était musala bosalaka eza musala bozwa occasion ya bien ko informer population mais bokoti ici eloko oyo babengaka parti pris mingi vous avez même du mal à critiquer batu oyo bino boza ko soutenir tala ndeko auti oloba awa ke ezaka teke parce que bango bazo ko soutenir bamona vision ya Kabila bazo soutenir vision ya Kabila balobi teke œuvre ne c'est parfaite il a reconnu que moi Berere Rezali et il a fait une recommandation au chef de l'État Joseph Kabila oui ça c'est la logique des choses Kabila lui-même le dit aussi que ezate que nion sur la sala eza 100% réussite il reconnaît qu'il y a des erreurs il reconnaît que dans son sillage il y a aussi des personnes qui semblent avoir travaillé pour le changement mais nzoka bazandenge wana te Kabila le fait quel est ce président Mobutu asalaka yango non bangwanda wana lelo bakumi ba donner des leçons ya kata une fois na osérité à reconnaître que Mobutu asali mbeba bangwanda wana lelo babimba donner des leçons soki na ko benge soki nani totalanga non ndenge tozolobela donc les gens ont du mal à critiquer même batu oyo bango bazo soutenir quand on pose la question si est-ce que Tshisekedi azana berere mutu musa zo kolobati il y a des erreurs politiques il y a les belé stade de martyr bowela kawana batu bagene sa ba meeting pourquoi on appelle ça stade de martyr to kolobela yango mukolo mususu mais important et souci na ça quel que soit ezala yo Congo mikili quel que soit ezala Congo number 1 quel que soit ezala bandeko ya Zumel tozoko benga batu nyonso il faut boyeba mutu nyonso na parti pris na ye mais linga tant yo zo informer batu zala na logique des choses Congo mikili nous déplorons beaucoup et puis na Nouvelle-Zélande on a eu des doléances bandeko ba remarquer que na Nouvelle-Zélande bat ba komara sou mingi te na Congo mikili ça avec preuve à l'appui na kanisi ndeko otozana ye azolanda ngai ayebi lisolo wana ke mutu azok batu ba komara ba commentaire awa batu ba komara ba commentaire awa Congo mikili bloka bango ngai na yoka lisolo mais na kenda na moni penda bazolakisa ngai ke non voilà botala message zéro comment Congo mikili a lancé image c'était encore commentaire c'était zéro donc mutu moko ta intervenaki les gens ici en Nouvelle-Zélande babani ko sala computer basala awa bazoko po batinda message basangana moi groupe wana bazoko tinda ba message na bango bazo critiquer bazo pesa parce que mingi bazata ba moni opesi message bakolinga so ba moni keza lukuta bako memela yo ba élément de preuve que tala eloko lekisi eza lukuta eza boye na boye preuve ngoyo Congo mikili donc vous aviez fait le constat que en Nouvelle-Zélande eza na batu oyo baza penza donc baza batechi ki techi wana eza na sens positif parce que mutu tango azolanda information to bazolanda information na bino ba moni na koto Congo mikili na koto baza na raison problème ezate mais babiloko musu bakotia wana na pesa exemple Congo mikili bokotinda mutu lokola oyo komune nani na Kinshasa wana kisoki Carlos Kalala mutu mbaki na nega zo information comment on les appelle ba parlementaires debout mais qui sont ces parlementaires debout est-ce qu'il y a un parlementaire debout il y a pas parti non donc garçon wana Carlos Kalala ngana benga on ba journaliste ce sont des animateurs donc cet animateur là Carlos Kalala aza spécialiste en matière ya ko interviewer kaka uniquement ba parlementaire debout ya IDPS quel que soit le sujet ezala tant Tshisekedi a s'autoproclamé à partir Afrique du Sud il y a tout na avis ya ba parlementaire debout ya IDPS bande katabino moko pour que ba parlementaire debout ya IDPS baloba nini mais allez poser la question na ba parlementaire debout ya batu mususu ya palu bazali posez-les la question
Que pensez-vous de l'autoproclamation ya Tshisekedi à partir de l'Afrique du Sud? Bino bandeko ya palu ba parlementaire de bois palu bolobinin. Jamais. Parce que yebi ke ceux qui na kei bako pesa ba propos oza donc bako s'attaquer contre Tshisekedi. Donc bozo ki na bino vérité. Ozo mona, vous voulez informer la diaspora na ndenge na bino. Congo Mikili azwa image ya autoproclamation ya Tshisekedi. Ba diffuser un message audio avec des applaudissements. Nous posons la question na Congo Mikili que message wana ya audio avec des applaudissements et uta wap source bokoma rappel source cité Moussa na bino so bozo ba image na ba website mingi bokoma jamais source osoma na déontologie yango kotanga biloko oyo na classe eza nécessaire ezaka te ko suis passé ah ouais ça rien en Nouvelle-Zélande les gens peuvent faire ça avec une formation d'un mois à coach a komi ba l'accès ba sala website l'État a foutu mbongo bako sala yango on peut même envoyer nos enfants ici à ko kenda yekoli yango ba sala yango kutu déjà mais sala biloko na ndenge ya normalité nous sommes là sala biloko na ndenge ya normalité les messages audio ezalaki diffusés oyo Etienne Tshisekedi a s'autoproclamé Congo Mikili a commis les soi-disant messages de Tshisekedi donc tant on va déjà soi-disant donc ils a doute pour na bango bandima yango te et ba lobby même que écouter les applaudissements oyo ezalaki ajoutés à partir à ordinateur. Donc, on se pose la question, même message à Tshisekedi partout dans le monde entier, ezalaba RFI, France 24, RTBF, Al Jazeera, BBC, CNN, partout, Africa numéro 1, ils ont diffusé le même message qui a été diffusé même dans la chaîne de télévision ou bien radio, il y a Congo. Ezalaka moko wana. Mais Congo Mikili a fait l'exception ya kozala na message moko oyo ba beta ba Tshisekedi azoloba mais avec des applaudissements. Effectivement sur Rolandi ba applaudissements na ozolo ka on dirait ezalaki ajouté mais Congo Mikili ne nous a jamais dit ya zo yango wapi. C'est la question que les gens ici se sont posés la question na Nouvelle-Zélande que Congo Mikili a zui message ya applaudissement wapi. Donc to remercier bino la musala bosalaka mais bozo boma communauté bozo boma diaspora des informations eleki ozomona Congo Mikili ba image eza trop na ba site na bino bat basala ba menace de mort ya bande ko na biso ba bokechu contre ba musicien ya bato ba epaphrase ba bolekisa tango yo atande ko ya Belgique ayamba ke epaphrase alobi que les propos tenus oui ça engage que cette personne là mais aussi vous na cadre natala Congo Mikili na ba chaîne mususu pona vraiment kozwa temps mingi ta kolobelaka bino il faut bosala l'effort parce que et ko bebisa musala na bino mais en même temps bozo bebisa communauté na kopesa bino exemple moko kaka pendant la campagne électorale au Congo France 24 a organisé une page spéciale pour les élections en République démocratique du Congo 2 jours après la France 24 a suspendu la page spéciale relative aux élections il y a RDC pour quelle raison France 24 a lobby parce que il y a eu des messages haineux. Bah message il y a haine, bah commis dans les commentaires. France 24 a tali, à mon que non, la haine c'est quelque chose qui affecte la vie d'une personne et qui peut aussi détruire l'être humain. Dans ce cas, la page spéciale sur les élections au Congo a été suspendue par la France 24. Au moni elokowana, qu'en est-il pour nabandeko na biso ya ba Congo Mikili? Ezala oyambi mutu aza pour Kabila. Ezala oyambi mutu aza pour Tshisekedi. Soki aye na ba propos o eza haineux, mon frère, pourquoi ko diffuser yango? Ata yo lobi que s'engage lui-même. Yo pe oza na responsabilité parce que yo okamati yango, o diffuser yango. Ce n'était pas en direct. Si c'était en direct, on peut comprendre que non, tout le monde a rango na Kinshasa, muta débordé à fingi, babi non, monsieur, non, si c'est comme ça, bakati, c'est fini. Ozomona, mais bino, boza ko diffuser message o ezali nango enregistré, muta sa kendaki na ndako na ye 2 jours après kuto. Moi, une émission vous avez le 15, bino boyo division le 17. Mais monsieur, vous avez tout le temps suffisamment le temps. Pourquoi ne pas ko suspendre ba menace biloko eza ya haine, biloko eza ya ba buzoba quoi. Eza kitoko te. Yango ezo kabula biso na kati ya communauté. Yango awa biso to lingite. Vous soutenez Kabila, il faut avoir du respect na ba opinion ya bandeko oyo ya IDPS. Vous soutenez Tshisekedi, il faut respecter les opinions de ceux qui soutiennent Kabila. Parce que ce que Kabila a fait, ou soit ce que Kabila est en train de faire, ce qui ozoloba ke nion seza mabe, ezakaka mutema mabe.
parce que les résultats sont là. Ngai navani na Kinshasa, on n'a pas vu babiloko oyo ezoko salama lelo ezala balobi banzela lobi bandako oyo balobaka na biso ke bakoki kotonga te parce que eza mal construit kokweya baplace bapakage na Kasavu lelo comme hôpital du cinquantenaire lobi na Zaire ezalaki tobanda kobenga ngo Koweït ozomona okei mama ye mokutu yango wana ezalaki na nkombo ya ye moko papa président Mobutu akufa mais atika yango na eta nini hôpital elataka koma mama na ye oyo ekomaki koketonga donc okei par exemple kozwa soin mais bazwi biso ketonga donc il faut yo moko oluka kosomba tonga donc changement na mboka ezali yo ndeko oyo ozali na opinion différent yeba ko respecter moninga donc voilà ndenge na koloba bakamba koloba eza trop mais Zumel na kanisi même temps apesa biso ezoleka bazokata biso te mais tokokontinue kaka kokonscientiser bato biso awa tozali tokosenga même na bandeko oyo baautorité baza na Congo bobosanaka te bakongolais baza partout Mama Olive Kabila azali respecté awa na basi bazali awa d'ailleurs cette femme la première dame elle ne fait que donc azoka akamusaka mutu nyonso soki un jour mama ya bongo vraiment écouter rien alobi kaka ke nakita Nouvelle-Zélande nakende mona bakongolais oyo baza kuna en tout cas bokokamwa comment cette femme sera accueillie ici parce que nous voulons voir des gens ya bato ndenge wana ya mutema ya ndenge wana si au moins c'est ça c'est vraiment le cœur d'une femme la femme africaine la femme congolaise donc on la respecte beaucoup toujours respecter ba mama nyonso ya Congo ezala ba mama mama oyo azali to mama o ovandi soki wapi na konyo sa Congo toujours respecter bino ata ozali mama ya Tshisekedi o mwasi ya papa Tshisekedi d'ailleurs kutu pona biso to présenter pe ba meilleur ve mama fungolaka misu ya koyebaka ndenge nini mboka ezali kotambola tolingi kimeza na kati ya mboka na biso nous on respecte ça c'est vraiment notre idéologie awa toza nango na Nouvelle-Zélande boza ba ennemi na biso te toza na souci ya mutu nyonso tolinga kotelemela oyo eza mabe oyo malamu toza ko reconnaître toko continuer koloba prochainement lisusu na kolinga kopesa maloba pa ndeko oyo toza na ye awa donc les grands Kivu mais tokozongelaka lisusu un jour kosenga Zumel koloba pona bato oyo tomoni baleki na Europe bandeko na so député opposition vraiment eza mawa tomomona même intellectuel bamo perdre crédibilité ya raisonnement oyo bakomi komobiliser bato na Europe ke voilà tokosala nani gouvernement ezoya et puis bambassadeur bazala accrédité tokosenga na président pona bango donc président Tshisekedi a accrédité bambassadeur disons atia ambassadeur oyo bazaka en Europe parce que na kata diaspora il y a des gens qui sont capables qui peuvent diriger les ambassades vraiment tala bande ko na biso mususu oyo bazaba intellectuel mais bakomi ko raisonner dans le sens contraire na yebite pays nini oyo ekendima mutu oyo bazwi na kata diaspora kaka vai na Belgique po yo lisanga bongango ke olobi ke boluka mutu botia na ambassade à France bolu vraiment komi mawa alors que un ambassadeur se présente avec une lettre d'accréditation et où tu n'es pas président Yamboka. Alors, on se pose la question. Batuya za kotinda wana ke bo pona ambassadeur bo kende ko tia na kata diaspora donc bo poni bo ke tia na ambassade à France, na ambassade à Belgique. A okende ko tika lettre na ye accréditation et uta pas papa Etienne. Après roi ya Belgique a yambié. Hein? Après président de France a yambié. Donc ozoko mona désordre tout ça parce que na kata mutu na ye to na kata mitu ya bandeko mususu c'est pour toujours mener une lutte contre le pouvoir en place et empêcher que le pouvoir puisse fonctionner. Et la population des autres perdent. Voilà. Donc, na pesi malo peut-être pour ceux qui savent pas ndeko les grands nord Kivu, to continuer à pesi la pona bandeko. Donc, merci beaucoup. Ok, matondo Kongoliato. Bon, nalinga ikana luba pona bon nengo banda opesa la pona ba site wana. Je crois que site internet ou média ezaka lo moko ya bajete. Soki to se rappeler en tout cas na bano 94 wana na Rwanda. Hen wana ekotaki na kati ya tribu mibale wana eza na Rwanda Tutsi na Hutu.
je crois que ezalaki plus na ba niveau wana à partir ya radio wana Mille Collines, soki Mille Collines ezalaki kuna na Rwanda. O radio wana nde edifizaki ekotisaki penza haine na bahutu po ba extermine bandeko bango batutsi. Sikoyo bino batu o bozo sala na ba media kuna. En tout cas, il faut savoir toujours betelango c'était, il faut savoir que choose choisir banani o ba information beaucoup lekisa. Bon, à part wana nalingaki peu na yebisa na nani na diaspora na biso. Je crois que balobaka tous les jours au Congolais alelo eza Congolais alobite ni na nini. Je crois que wana eza ko discréditer ba Congolais. Soki bolobi ke Congolais lobi eza Congolais alelo te pour Congolais alelo ala muki abandi obeta batu abandi osala bilo nini. Je crois que wana en tout cas eza ko discréditer biso. Soki owan ande kolamuka. En tout cas moi je ne suis pas inclus na babiloko wana. Nombreux de nos gens ici ne sont pas inclus na babiloko wana ya kobenga mata congolais. Parce que tomoni Rwanda wana to kritikaka to diaboliza na nani na ndenge mwa ba jete. Rwanda wana ekoma ndenge ezali po na bato wana baza na kati. Population ya Rwanda ezaka Kagame moko te. Oui, c'est vrai qu'ils font un leader pour que donc babiloko esalama, mais population na bango moko bazui conscience. Baza na diaspora na bango ezalaka na ba réunion na ba meeting na mboka. Bauti donc de partout dans le monde bazongi na mboka na Rwanda na bango kuna na Kigali bafandi babi no boye développement za boye. Lelo Rwanda eza numéro 1 na ko distribuer ba internet o ba réseau internet o ba blogo ya ba technologie na ba este nyomo makuna ba Kenya bazopesa ba Uganda bazopesa ba nini lelo Rwanda toloba no eza ba richesse na biso nde bazoyiba. Oui tondeme mais siko bazoyiba bosala ngo nini siko biso bakolo ba richesse tozosala ngo nini omona. Donc il faut moi changement de mentalité wana ezala hein. Bandeko na biso ya diaspora bazalaki na idée moko bien. Il faut bato ya diaspora sala moi éveil de conscience wana ya ko se ya ko s'ingérer na babiloko ezosa na ndenge bazo konza mboka. Mais na nani wana te. Et c'est que moi je déplore beaucoup et que bato wana bazwaki idée wana eza batu moko, donc je m'excuse pour le dire, batu moko donc moi bagage intellectuel en tout cas ezate hein. Bon OK nga nza pona kofinga batu te pona nini mais soki blanc eza blanc il faut lo bango eza blanc. Batu neti baboketu baza wana nde ba leader ya ba combattant. Bato neti ba odombo banani nde ba leader ba combattant. Il y a des gens qui ont étudié. Il y a des gens qui nani baza wana penza baza na idéologie vrai. Mais ba komi étouffé na batu wana mususu donc ba mitia bango moko ba leader ba komi étouffé ba côté le matin pour donc babangi peut-être babangi boye bakobetama toni babiloko ndenge wana. C'est ça c'est que moi je déplore de notre diaspora. Et comme Congo lobaki bon babiloko za ebele ya koloba, mais je crois que to déborder ko déborder na nane na ta ozumela a peseli biso, mais je crois que il faut un peu ko sala ba nani ba nuance pona babiloko yo pour au moins batu nani bayeba ke c'est pas tous les Congolais
qui partagent au bas désordre au bas bougeau bawana ezo salema au travers le monde et aux majorité silencieuse wana balobaka majorité silencieuse ezali ezali bon je crois que soki Congo lingi o conclure na quelque chose pour to kota na ba occupation mosusu quoi. Ok, nakanisi, donc merci beaucoup. Tolobeli moi makambu, moi to poni wa koloba, mais en tout cas, so otali bien, mama olobeza ebele. Nakanisi bande kwa Zumel, temps ba pesa biso, nengo choloba nanga, il est temps est largement passé. Donc, ce qui ndeko koki ko sala biso signe, ce qui tana biso ya kokate koki to meka kosili sa intervention oyo, mais toutefois, ndeka to choloba, esprit à tolérance, en tout cas, na kati ya communauté est régné. Batu batika babiloko wana, je sais que na constat obiso sali à partir de Nouvelle-Zélande, ce qui est ne koti makasi na kati ya ba Congolais, ezali parce que ba site oyo ezali kopesa ba Congolais opportunité ya koloba, ba site wana mingi ezali ko diffuser ba message oyo ezosala haine parce que à partir ba site wana nde tozozo ba message tozomona intel lobby soki ba site wana existara te soki ba site wana ekoma ezali ko respecter pena déontologie ndenge ezalaka nde tomoni ba exemple ba France 24 amoni ke haine ezali après 2 jours car il y a ouverture à page spéciale sur les élections au Congo ba suspendre rango mais Congolais azoko ça na site na ya vandi azota l'intérêt na ye to azoko intérêt ya muto azo soutenir azoko tika bato basala ba menace ba intimidation alors que c'est interdit. Il y a des candidatures qui les propos tenus bon aboué langage qui est bon aboué. Non. Ceux qui ont dit que moutouna za mouyibi, aye woyiba, aye osala moutumabe. Au fond les portes pour aller dans la fenêtre sala moutumabe. Mais yo boza complice. Et là wande bazo bossa nazo kamwa to kamwa rabino bovana bamboka oyo ezana ba valeur démocratique, bamboka oyo donc loi est respectée ou les quand même ba pays biso to outil. Mais les gens jusque là ne comprennent toujours pas. Ozomona moutaza intellectuel mais azo raisonner parce que kakazana qui parti pris abandi koluka tout donc tala dernièrement un avocat na moni avocat na Kinshasa azo intervenir bazo poser ba question sur légitimité ya Tshisekedi na Kabila mais avocat ndimine écoute donc a brisé na yé donc même constitution mais je ne sais pas un tel avocat ce qui il faut même pas citer des grands professionnels de ba pauvre Jello ceux qui battu mususo baza en vie na Congo non. Même quand on a la faculté à droit, vous allez à l'université protestante au Congo, à Toké, on a l'université chrétienne, ex-ISPL, à Toké, on a la faculté à droit, il y a Unikin, ok, na l'université, ils ont na limité, comme vous de Kimi. Donc, sur ok, aujourd'hui, bah jeunes juristes, bah jeunes bazo, ça la formation pour bien bah juriste. Sur au PC bango, bah juger avocat ou na salagi intervention. Oh, yozo mon un avocat a brisé na ye. Que constitution ou constitution les ali koloba to droit constitutionnel les ali koloba donc moudnio sabi que la légitimité du pouvoir au Congo après les élections il faut que elle soit validée par la Cour suprême de justice mais avocat assemblée donc pour qu'ozoma avocat mitiki qui avocat azokola qui parti pris on sent que oui avocat lingi papa Tshisekedi alors azo sala tout à côté na ba faits sociaux non c'est maître ça c'est la honte au asala ki wana Moutayamba qui est ça, ce qui est Carlos Kalala. C'est vraiment la honte. Et puis, tendance, c'est que bima, il y a qui tribalisme. Ozo au monde à Moutundeko, bandeko na soba luba. Boyebi ke loko wana surtout na Kinshasa et l'Obama na ngone ti blague mais ça blague te. Ke yo ba luba tribalisme. Bozo loko wana au sérieux. Il faut prouver aux gens que vous n'êtes pas tribal. Mais oyo tozo ko mona en tout cas non c'est trop. So moni kaka mutu mo azo ko loba trop azo chama kelele okotala boye o Chisumbu. Okotala we mutu moko azo loba mo na Kadima. Mais tozo okende wapi finalement. Avocat wa loba ki wana il n'a même pas eu le courage d'interpréter ce que dit la constitution sur les droits constitutionnels. Abani na yoko kota na niye on dirait mutana la légitimité za Tshisekedi. Non. Longola na qui parti pris. Soko kota na critique que non les élections irrégularités salaki oboyna boye. Wana les étapes mususu. Mais si vous voulez intervenir sans pour autant que songer na qui parti pris oyebake les élections au Congo, soit les élections dans tous les pays du monde entier, pour que les élections soient crédibles. Crédibilité de l'élection, les Karawapi. Dans le Congo, après les urnes, il faut Cour suprême à valider, quelque chose comme ça, ne reçoit légitimité. Laurent Désiré Kabila, Tangwayaka, à côté de Abengani Mobutu, mais à Salakini,
malgré Aleka qui n'a voté, c'était une révolution. On l'a vu dans le stade des martyrs, tout ça, Bonaboye, devant la Cour suprême est validé et a eu légitimité. Donc, la légitimité, ça se passe par là et ça se fait dans le sens où on a. Mais un avocat, azoko titubé, donc azo linga ko la vérité constitutionnelle parce qu'il y a un parti pris et ça mawa. C'est comme si un peu les gens ba comme un peu embrouillés dans makamango, tout ça comprendre les sociétés. Donc il faut que batbozo le système ya ko raisonner. Opinion muninga, tika muninga zana opinion na ici en Nouvelle-Zélande, on se respecte, nous respectons les opinions des autres. C'est pas dit que le rôle awa bato bazo soutenir vision Kabila baza majoritaire, ba itu farabad moi bato mususu ya ba Tshisekedi. Non, tozalaka wana peut-être pende nazo intervenir nga mona pe ami moko boye. Donc combattant pena IDP sa kotiawa, tous les qui se peut trop discuter na biso, boyo kande to salaka. Donc ezate ko to kanela e, toi tsama kolonanda côté. Non. Donc, les combats, c'est comme cela. C'est comme cela qu'on peut changer notre pays. Bah, si tu es boana, bozo favoriser un tribalisme nakati. Tribalisme eza nakati. Ngai o nazo loba eza biloko auto mona. Eza mamoto yokate mais moi je vis, il existe des vidéos na ba website wana. Ceux qui ba lobi ba poursuivre bino, vous serez poursuivis et jugés parce que vous avez diffusé ba image ou eza interdit. Nakati ya respect, ya principe fondamentaux, ya droit de la personne. Haine, intimidation, menace de mort. Après, il y a les propos tenus n'engagent que non, tika biloko wana. Yo na sanang ezo engagé pe yo parce que yo kei na bureau après mutana zongi na ndako na yo memi vidéo oyebi kazo finga. Bon yo salinine. Yo diffusé oko finga wana. Déontologie le bineng wana. Donc vous souffrez de manque de déontologie. Allez suivre la formation pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il faut diffuser et dans la website des alora télévision et que bomayo et que memayo nanzela mabe. Donc merci beaucoup pour la bandeko. Alors prochainement, peut-être on va parler des autres histoires. Donc on a aussi un bandeko Zumel ou a possible opportunité de s'exprimer. Merci donc donc Congo dieto à partir de Nouvelle-Zélande. Na mikolezo ya to continuer kaka ko pesela. To pesa ba son mbote bandeko tout ezala oyo ya opposition ezala oyo ya pouvoir biso to sabatu ya que autres à la haine contre tout mon robot parce qu'il y a une opinion. Merci beaucoup et puis donc voilà. Émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bokonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto azumeli bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.